bolobi na live na bino ezate bobimi nde mitema mabe surtout anso bimas o songi anso za penza parmi ba comédien oyo ba chroniqueur ba ko manquer ba respect obaka ba jeter belé ngaku tuna reprocha Jérémy eloko moko aya pesa nga réponse nantanka kimukolo ye pa fandi kande nga na fana na bi Jérémy o pupola ka trop o finga ka trop ye pe me yote yo pende ba sitoche so muto ya sale émission na ye mais tala ba ramasseur de ballon de bobimi pourtant le beka ba ramasseur de balle mais bino moko bolakisi ke za bino ba ramasseur bato bozaki na kati ya terrain bobima bokomi na bande de touche bokomi ko ramasser donc bobimi lelo bobimi 3 lelo nga ya moni 3 ramasseurs de balles de ballons bobimi 3 mais muto atanga ki kombote ozwi reta ba pesha ngape loke bomaka bango lo fundu makasi lokola sai lo fundu makasi kiboninga ba balinga basala biso kiboninga wana bakomi nango emonu vivre kendab ezala rara so ezato mona misana ngo Davina Beatikira tika ndeni eza mama rando aza wana iba pesi déjà missile na Bellevue kuna 6 bango OK donc eza wana ka fois la biso ya aussi tika te olemba te faza ka wana alembe kofinga mukolo roi sila ndumba ya Phoenix kasa fingi pesa sila ndumba te bis ndumba a gagné ça kofinga bon atikita ya otika te eza na devoir ya ofinga chaque jour ana devoir ya ofinga tout le jour ya otika te barezi pour te dire que si la leader na bango tout c'est normal maintenant c'est pas 2 minutes maintenant que n'importe spectacle ni à salate à studio ata ya ghetto mo ba ya ota ata ko depuis kin asala nini déjà 2 minutes mais otika bamba dans mutafana na game na ye mutafana na kona ye lobela makambu na 2 minutes lobela makambu eza na mutu yo za na histoire ya obete la biso 2 minutes ana histoire ya obete la biso ke nde nazaki awa monsieur Belé Zobota na moni 3 personnes va se réunir lelo na live. J'étais là, j'ai écouté, j'ai dit non. Nani ça a été. Si la, moi si na rectifié kaka, si la za ya lelote, si la wuta déjà, si la za parmi bata suka penza, na ba groupe salongo. Niveau moko kutute. Nandera mabete, soki bakutana na nzonding. Po basila ba uti na ba grande école. Basila basila baza na se ba li parti. Na base ba mindondo ba li parti tout ça ba ye le reste wane za ba nzonding mtesangisa bango na logique be ba koko jouer pas ensemble té na logique eza kaka ba producteur baza uta poto bazui awa ba sangisi na logique ba koko kuta na même pas ozo comprendre oui nandenga mabete neti premba stoke non nandenga mabete ans lebi ko ba tableau muso jouer pe na sila. Mais ce qu'on t'a dit na tableau au joana sila pose ozwa sens eza sila mtazo pesa yo azo bois capo ozwa bien otika hypocrisie de balles OK bata sila baba bomba te comme si bata sila ko maboma nde est-ce la déchet ana fan c'est ça ana fan ta ça bah c'est ça joie qui des fois bien normal le bimi c'est rien à gagner n'a pas ans c'est je comprends pas ce que tu fais en fait. Nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres.
vous avez besoin de ça de la surprise. Il y a anniversaire. Vous avez la photo, vous avez l'Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la vie, papa, la vie, le monde, la copine, la copain, la l'ex, la vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est la Ronnie Evans. Ronnie Evans, les awana pour la vie, l'onionso. Ronnie Evans, les awana, si vous avez besoin de ça, la surprise, la bon moukier, vous avez une surprise. La bon moukier partout dans le monde. Vous avez une surprise, maintenant, je vais illustrer les gars. Ronnie Evans, les awana, partout. Partout aux Abazans, dans l'immeuble 130, dans le 5e niveau. Dans l'avenue Kwango, numéro 130, dans Gombe, dans Sima Ina. Dans Abazan, il y a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde à Bango sur place, pour que vous ayez la surprise, la maman, la bino, la papa, la bino, la collègue, la na ami, na connaissance, na yo, na leki, na yo, na mwasi, na yo, na mobile, na yo. Ok, nous sommes au Béni Bango Kaka, na plus 243. 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au bien bango okuta Ronnie Evans et ça on a pour la million sur so pour nous au Kenya sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge, quartier 8, pardon, quartier 8 Nanjili, na avenue Lusenge, référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro, on a répété, plus 243, 80, 86, 32, 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Evans, la meilleure. Bayo Salango qui toque au professionnalisme des corps d'Abarou. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Jamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT misala ne kazinjo. Koko che bazui soki pa kuna bache ozui baswa kaka. On sait jamais. Yama mimi toki. Dans la poto, dans besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, Trocha numéro 9 on a la scène, on a le babodé de on a ma perruque, on a bon mona, ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig, aza on a la prime encore abordable. Pour so ma perruque na yo, pour tcha robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la sabino ba produit na biso. Les bozo munanga moko sans maquillage. Eza crème na biso yelongi. Oyo nga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. On a bato bali côté là, ba soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sokolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekotekisa mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutiliser pe oyo toza na ba gamme
nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc si vous êtes intéressé, contactez biso na numéro na biso ya WhatsApp. Merci beaucoup. okota mota la nsima te Allô? Oui, bonjour. Hein? Nana matanga, nana matanga. Attends, qui? Hein? Il y a un rappel aussi, mon nom, il va commencer à vendre la crème. Aruba.
Allô? Allô? Connexion peut se bouillir. Bana moga mabanga Eli mabanga ya Eli amoga mabanga vai piscina lá, velho. Allô?
côté rapport ya mort de mabanga sur avenue wana c'est pas mort de pizza avenue Boli. Bos bos aja mau nakati. Mau ada mau sango. Normal kakak. Ndoke zara. Ini lah tiga. Amota mabanga na entrée na moto to déjà na entrée na moto na société to déjà na pasa mutuka
Mona tika. Ah, ya usita mama bana kubuma ba mama ngobolika mnini. Ah, Caro. Caro, fais-moi très gentil comme nini. Biloko te pona nini? Pourquoi les gars, t'inquiète pas, mais maintenant pas boîte. Et atolia. Pourquoi les gars, boy, atolia. Pourquoi les gars, musique? Allô? Oui, bonjour. Ya? Rila on est benga barezi, benga barezi, benga. Attends, benga barezi, benga.